Bonjour, bonsoir, chers internautes. Partout besoin d'option à 3W. ABC Wande na waka votre chaîne de référence. En tout cas, to bunga ki momuke, en tout cas na ba télévision na bino na banda kuna bino, to yebele bien, to zongi mo musala moko ezali mo makasi ya kosala, talaka ba matosi ya ki fallait commenter ango etc etc. Mais le longa na ye na banda kuna bino en tout cas nde bozo mona bilili ba matériel ya kitoko oyo wapi. En tout cas, grand merci à notre patrona maman Chantal Aya. Merci Nayo. Na ndenge otinde biso ba matos ya kitoko. En tout cas lelo toye na souci ya kosela musa ya kitoko boyebinga Irene Meta na marapo na bino ba invité ya ndenge na ndenge oyo tosolaka na bango likolo ya mituna oyo ezali un peu ko perturber bino lelo to yambi pona bino soit to kitaki pona bino. En tout cas eza élément moko to kitaki sur terrain pona bino to kende ko sala élément moko ya makasi ya mosel na nzambe na kombo ya pasteur Desi Lianka oyo azo annoncé vraiment séminaire ya makasi à propos makambo etel makambo bonzambe tokoyeba bango pe toko développer ango tout au long ya émission na biso. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en tout cas bozolanda ABC One ne balobaka notre chaîne de référence tokozwa mususu wapi soki awa te ndenge biso tolobaka Jésus Christ est le number one na uti ko bisa bino ne bandeli lelo toyambi pona bino tokitaki pona bino et pas musala nzamba munene ya mboka oyo wapi tozwaki sur na ebite na benga yango nini point de presse na benga yango conférence na benga yango nini pona bino toujours na souci ya kosala musala nzambe makasi pona biso. En tout cas lelo toloba mingi te. En tout cas nazomema bino bokende ko découvrir événement oyo tout ensemble et on se retrouve tout juste après. Voilà, merci à notre réalisateur Jérémy Boulou. Toyambi pona bino, le prophète de la nation Oyeboyebi, en tout cas na musala na ye, balobi musala nde eloba, ole maloba eloba. Sans plus tarder, mon invité pour découvrir sur ce plateau, Aza, c'est un homme de Dieu, Oya Sali Musala depuis un temps, a outaki na parcours tina okoma lelo nde tokosola na vraiment na mama likamuna biso etali les signes de temps de la fin. Sans plus tarder, mon invité est déjà sur ce plateau. J'ai dit bonjour prophète. Ouais, papa, tu aimes bien vraiment la deuxième partie émission la biso en droit. Donc esika auto kundolaka vraiment oyo ezali mituna ya makasi oba na nzambe bazu vraiment ba réponse te to peuple bazangi vraiment esika ya kotuna awande to tuna kango. Voilà, est-ce que vous se présenter bel et bien na bana nzambe nyonso oyo peut-être babungi yo de vue oyo bakozwa vraiment occasion kolanda biso ba ba kombo na yo uti wapi. Donc moi historique bref ya talent na yo. Papa Lezilanka, balobi papa des Ilanka veut dire Yamala Mouza, tout ça là. En tout cas, toko koyeba vraiment parcours na yo obandi wapi po okoma lelo boy nandimite ko utika boy na mapata okoye uti wapi to eba vraiment papa molimo na yo ce qui azanani. Papa ya molimo père spirituel ngai tabozanzambe parce que papa ya molimo père spirituel tabozanzambe père encadreur dans sa doctrine c'est prophète qu'on est Paul Dominique oya encadra ki ngai na doctrine église na ye prophète qu'on est oya église à liloba mais père spirituel oya pesi ngai molimo le créateur de tout ça à travers Jésus-Christ de Nazareth. Les Ilanka, en tout cas, c'est l'ambiance sur ces plateaux. En tout cas, papa, thème d'absolu mouné na mkolelo, et ça les signes de temps de la fin. En tout cas, na batne soiseau l'andabsolu bandak baebi que en ce moment tous autres traversés vraiment
période moko na ebité to benga yango nini parce que na ba église bazo annoncer biso déjà Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt ba sini nyonso ya Bible ya Apocalypse c'est kokisami en tout cas to moni ba faux pasteur ba faux prophète ba mbisi ba guerre ba crise en tout cas ba lobi Jésus revient bientôt. Là-dessus aux la parole moko te conjuté na peuple de Dieu to ba vraiment to milenge la ndenge ni par rapport à temps de la fin. Oui. Merci beaucoup pour la question. Dessiner le temps de la fin. Et ça, les camboyo epesi mobimba ignorance. Et ça pe loko yo batu bazape ya kobunga na kati ya eloko wana. Lelo ba pasteur comme prophète aye ngai nzamba tindi ngai. Ngande Jésus Christ. Ngande prophète, ngande pasteur on a eu un message ya suka. Par message na ngai mosusu ezali te. Ezali makambo esobongisa bato. Donc moi moke na Bible, si n'attend de la fin, ezali na pasteur moko te na mokili oyo. Bana nzambe sika bozola na ngai, bola neloko malamu. Ezali na prophète moko te, ezali na pasteur moko te, ni diacre, ni abbé, ni pape oyo yenda pesi yenda yeko pesa message attend de la fin azake moto apesa message attend de la fin c'est Jésus Christ de Nazareth. Ah papa wana siko boyi batu nyonso oyo bazoteya avènement Jésus Christ na robimisa ba mbisi na kosala ba miracle ko projecter ba information yo boyi yango bon na boyi yango te nazo voir l'ignorance parce que l'ignorance c'est la mère de la destruction. La plus grande délivrance pour Jésus-Christ de Nazareth a yela kibiso dozali connaissance. Donc ennemi à connaissance c'est l'ignorance. Donc ba te vele baza perdu par rapport à ignorance. Alors que ba verser be chrétien, do ba vérifier be chrétien malamu, bango bazo yo kaka ko yo ka un peu bandimi ka bongo. On va faire qu'on ndima, faut qu'on vérifier les kambo zo ndima wana. Et uti na molimo na nzambe, te uti na bongo. Alors, on a beau si n'attend de la fin, ici, et puis, Baknanzoto, Nyamabimi, si attend de la fin, fils de Dieu déjà le et ça, ça m'a pas moi, pasteur, non, homme de Dieu, oh, non, c'est tambolaka, dans le baya Christ, qui est au bon temps, ma propre sentiment de Bama. Qu'est-ce que ça va dire? Ma porte va tourner, Yozoken, si n'attend de la fin, Zani. Ndeni tozo ba keno yo lingo ya to ba ndenge nini ya ba no répondre Matthieu chapitre 24 verset 4 to yetina verset 6. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. C'est-à-dire na kati ya question o séduction za makasi ba te belé bazna ba message ya séduction. Ils allaient première parole au Christ ba na bi OK ba mutu moko te a séduire bino. Parce que ça dit kambo séduction à diable les amakas. Bate belé bazana séduction batango banani ba pasteur kaka ndeti yo to banani vraiment ozo adresser message yo. Il y a des hommes de Dieu au bazali ba serviteur ya mbongo. Mais ba latira kombo ya nzambe. Nganga serviteur de Dieu. Il y a des magiciens au latira kombo ya serviteur de Dieu mais lui magicien. Alors nde mutu nyonso oyo aza na puissance ya diable a transmettre un message diabolique mais a se masquer comme mutu malamu mais c'est un âge de lumière. Mais yo za musala nzambe yango ebi ke message du diable maintenant biso comme tozana ba misumisa tutemi balete to koyeba comment que baza ba message du diable. Kasi on peut s'adresser. Christ a dit quand plusieurs viendront sous mon nom. Abi aliboso ba te pele ba koya na se akombo na ngai. Alors, 10 ans. Premier message d'abord Baroloba. Bananzambe partout aux alliés. Landa Petre autant de version pour les Kambala Moko. Christ a dit plusieurs viendront sous mon nom. 10 ans, c'est moi qui suis le Christ. Pas c'est moi qui suis Jésus, mais c'est moi qui suis le Christ. Christ d'abord la signe. Ouais. Motoyo. Azana onction oba ponier mon ponami abi omona muso e ba oyanga nde Christ ngane naza wen e pona na pe no message attend de la fin mais ça ba critère
oyo elakisaka moto azali we na oyo azali we te ntango pasteur abike no ngai naza we nzambe atindi ngai nabikisa bino alors faut otala combien de parties oyo esengaka ezala epai ya we de Dieu combien de parties ya liboso yango wana alobi et ils séduiront beaucoup de gens kaka la parole que non ngai c'est moi qui suis le Christ ngai nazali we kaka parole wana ko séduire bato ebele alors comment okoyeba ke no mosala nzambe azali we na azali we te ozomona Jésus babengi Jésus Christ Jésus eza nzoto Christ azali parti ya kati parti oyo ekonami na nzambe alors eza na bacapacité mpe betape oyo ezolakisa ke non il est vraiment loin de Dieu Christ alobi vous entendrez parler de guerre bokoyoka bazolobela baguerre bokoyoka bazolobela sonana bazolobela ye tembe bazolobela baguerre aucune église omoni baprojete image ya Maté ezate guerre baolakisa ndenge guerre ekose produire na bajour à venir ça va mentir babi vous entendrez donc bokoyoka bakoba ne banani ne batongo lokutango wana bokosoka bevénement babali kote bato si bevénement. En tout cas, les Ilanka. Parce que durant cette émission, tu as découvert Makambo Kitoko par rapport à la parole de Dieu. En tout cas, au commissaire Komoko, il y a Makasi Bazaba Aventurier. C'est pour l'année numéro entre les serviteurs de Dieu Bondima raté. C'est que vous trouvez que Bawana Moussouaza Aventurier. Pourquoi pas qu'on approcher Bango côté à Bango Batika Aventure Wana na Banzambi. Pourquoi nous, les serviteurs de Dieu, Bondima raté? On est maraté par rapport à quoi? Il faut que vous ayez apostasie de Jésus. Donc, apostasie, bon, on a besoin de sika nzambe. Donc, pour ça, un serviteur, mais l'église va bien nzambe. Donc, ngande nzambe, ngande yesu ngaye. Pour nous, on a dit mais balobi que Moussa Nzambe a mérité honneur ya makasi double honneur voilà donc faut mieux miaye na bando to bo bando lotaye donc ezaka ayi mutu msuté ceux qui mosala nzambe baloti mais ça était ezali ange ya nzambe nda lati image na ye voilà pesa message bino boloti mutu ekomi yende wana kana na notakise l'idolâtrie yango nde makambo nga basi na tane la fait yango wana batu bakozona ba photo ya batu baosalela yango c'est l'apostasie l'idolâtrie donc photo ya mutu ache boy biki sangai nazana maladi ako sur la photo azu photo ache sika passe ezali apona biki photo biki sangai les Ilanka. En tout cas, durant cette émission, en tout cas, Tokoyambal Suponabino, un prophète Daniel, a explicité biso Makambo alon elage. En tout cas, le lezaki premier numéro nabiso pour nous rappeler émission nabiso en droit, où Etalisami et Sika, Otozo Bimisa, Makambo Makaso Bozo qui ba réponse. En tout cas, nous avons plaisir ya kosalango pour nous. Nous continuons na prophète Daniel sur idolâtrie. En tout cas, c'est ce côté makasi na bomo ya bana nzambe. Prophète moi poto chité moi muke TV Zangunga. En tant que prophète poto koyamba yo na mikoleza koya, to pesa toujours ba téléspectateurs na biso goût. En tout cas émission oyo. Quel est le message essentiel au Seigneur à Pessio au lancer na peuple de Dieu nyonso? Il y a prophète ya nzambe ou ya serviteur de Dieu ou ya yesika. Nzamba linga makambo akala eta musaka ba. À chaque fois, nous avons un serviteur qui a makambo sika. Il a apprécié et complété au ezalaki. Donc, ça va qui n'est pas le monate mais n'est pas kokisa. C'est ça rôle serviteur de Dieu. Message au Nzambe apprécié ngana pesa monde entier. Au ezali message au ezali particulier au erelé ngana nan koles message de Nazareth. C'est un message il a péché Adam et Ève. Ezali likambo Seigneur tininga na mokili na ya kopesa yango na basala nzambe na bandimi ba comprendre Adam na Ève basala kini miso balobi baliaki mbuma miso balobi baliaki musu miso balobi basala ki ekobo tous les archi faux tout archi faux bon perception quand même réponse basala ki nini miso za mulai ndo lobi na mikolo koya au salango ya malamu parce que question on a mona qui ange Gabriel visuel ndenge nazomona pe na lobanga avec certitude na mona qui est visuel na kata prison na Zimbabwe
pe na tuna question wana Adam et Ève basalaki nini eloko ya liboso oyo epoussé nzambe apesanga mission par rapport à la découverte ya péché dans la vie. En tout cas, Nakatio Malobate, prophète des nations, en tout cas, beaucoup découvrir ngo, l'émission Zakoya, donc, bastar na bino religieux, cinématographique, politique, beaucoup soit bango, justement, na émission Bokoye, en tout cas, prophète Daniel Obemona qui Ange Gabriel na zibamwe na prison. Donc, découvrir ngo l'émission Zakoya, en tout cas, prophète Daniel, tous ont vraiment tenté. Moi, message de paix, na nation congolaise, nyonso, pour na kochite, au barozwa, occasion, ya Rolanda yo. Zamba pambola mutunoso za occasion na bandaku ya Rolanda biso. Je dis que ça fait ça qui va si n'attend de la fin à le dire guerre ekoya nation oyo rotel la nation oyo. Musoko mona na vie na yo bako motelemela yo na kambo yebite. Na musoko mona na famille bazo yena yo. Bazo mona baninga bako miko kotelemela yo. Ezali kaka te Satan, ça va se de la fin. Mais moto azana nzambe kati na ye akolonga bavana nosto ya guerre. Batu ba telemela yo, batu ba boya yo. Même na libal, même na musala. Et baka bibe pomi, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Donc nzamba azana longo pona ko délivrer yo. Malgré ba Satan de la fin, ya ba nzala. Magenze les ana ndaku na yo, mais nzamba ko laisser. Voilà, na peuple nzambe nyonso nzambe akole sabiso pe akotika biso. En tout cas, pasteur programme on a lié à église au place ezali programme tam susu moi nzambe moko za toucher za besoin ya koya ko rendre grâce nzambe na culte na église oza mokambi na moi programme pe adresse église. Adresse église eza na avenue Bangamelo na Lemba sur région quartier commercial. Avenue Bangamelo numéro 13 église maison de prière. Invité Moutounyonso pour la prophète Daniel, à la prophétie, à la directive spirituelle, il y a précision dans la problème. Il y a à consulter Nzambe, Nzambe à vouloir pour la bonne. Bon numéro de téléphone. Numéro de téléphone est 082 30 35 673. 082 30 35 673. Monsieur Ezali 085 10 66 131. On les a ban numéro de téléphone, benga ngwanyo so benga to répondre na mituna. Bongo pona ba diaspora nyoso adresse moko email pona ko ba rejoindre yo. Adresse email atana si ya émission et ko le kapa mutuna so azwa. Voilà, c'était le prophète Daniel Bokozoya. En tout cas, Azobongisa, Milulu Moko ya Makasi, Ekoleka, na Baspot, 7 jours et à prière, Ekozwama, na siège bel et bien église, Bokozoyango en exclusivité, Nazolo wa image de Kaya fiche, que ton règne vienne, que ton règne vienne, Ezali Tam, où il y a 7 jours prophétiques de délivrance, Ekoleka bel et bien, l'église, il y a prophète Daniel, où ils ont mis na Lemba, église, maison de prière. En tout cas, plaisir ezaki ya trop koyeba bozaki belé ya kolanda émission na bino oyo bosepeli nango na yebi que mon réalisateur azo yebisanga déjà numéro eza saturé na ba message ba félicitations ba demande. En tout cas tozana pona kosala bino mosala kitoko topesa mo maloba ya suka na prophète Daniel. En tout cas ko kende inapercité moi prière et ça la moi frère bien na peuple de Dieu pe na ba diaspora nyoso bako landa biso. Zamba pambola mutunosto na propos ya séminaire pour nous ça na malade pour ça na kati reine ya diable zo dominer aya na séminaire a ko participer na kati problème bao bazana bopito oyo bazana ba prison bao bazana ba commissariat prière zamba pambola mutunosto pe ya kangola lumière na ye et c'est la nzoto nyonso ezana problème. Amen. Amen. C'était là votre humble servante Irène Meta ou Asalek Nom Salakito Kayamba pour Nabino et bel et bien la prophète Daniel Otosola qui n'a mango durant émission ou en tout cas botinda ba message ba Rolanda sur YouTube s'abonner massivement et ça vrai bien. Voilà, grand merci à vous toutes et à vous tous. Bo Kolanda élément ou en tout cas to kitaki wana sur au Salam Salakito ko bino bolandi en tout cas Nzambe ya
nzamba Charlotte nayebi ke betsa bino mabaku koyoka nzamba Charlotte en tout cas nazo benga bino pe nazo invité bino boya to landa yango po epesa ba préjugé en tout cas ngai Irene Meta nazaki la plaisir au samsa kitoko pona bino tozaki na une grande équipe technique namonaki Cordon Jerimboulou namoni papa Jimmy namoni maman DS namoni bato ebele na simananga o esalaki nga vrai bien na pesi grand merci à ma patronne à maman Chantal aya opona occasion kitoko asali etena ya banda kuna bino na bosani te maman boyo kala qui veut dire bando bosana petit na yo petit na azolela kaka na pesi grand merci na molandi munene ya ebisi wana dadi mbenga place oza bambote mami mbenga mon pasteur que j'aime bien papa Kapé Pula nzamba pambola mbote na yo place oza ngana bino tokutali à très prochainement au prochain